informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité de commerce. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Bonjour Bandeko Balandi, émission na bino bolandaka chaque fois na Congo Cool TV, émission na bino et sepeli sara bino, émission na bino et sala bino que non bo sepela. Lelo vraiment tozana po na bino to eli bino lisusu eloka malamu o eza bongo titre na biso eza bongo infidélité. Pourquoi to infidélité et mati tellement na Kinshasa? En tout cas tozana vraiment pour na bino pour na ba débat sur ça. Toza bongo na deux invités na biso na kata plateau o baza bongo ba marié to bengi bango parce que ba meka un peu ko expliquer biso pour na nini vraiment infidélité zo vivre tellement et commis tellement makasi na Kinshasa, c'est dit à quoi wana na bosanité na pesa déjà mbote na nga pa boss na nga babi fumu tsaku Ricardo babi yende papa yende mo boss papa oye bakakoloba papa alobaka kitoko. En tout cas bongo métier au fongolanga déjà pour na mekampe ko solo là na ba invité nanga nazana bona plateau. Bonjour Néné. Bonjour maman Charlie. OK, soko osiko koki suko se présenter pour batuba ye bayo ozanani osala nini? Nga wabenga nga maman Néné Tseyanga. Naza moko ya basali pe kaka mama ya bana ya papa pe ya mutu. Merci beaucoup, maman Nena Lobi Aza. Je crois bien c'est présenté Aza maman Nena Aza Mosali. En plus pas Aza maman ya bana moi si pe ya mutu. Malgré tout aboy kotanga kombo ya papa. Bonjour papa. Bonjour maman Charles. Qu'est-ce que c'est présenté? Oui, je suis le pasteur Peniel. Nazali marié. Mobali à maman Rita Maïka Masanka. Donc c'est un peu ça. OK, merci beaucoup Papa Peniel. Toyo Kibongo Papa Peniel vraiment à Outi Koloba. Aza bongo pasteur et puis aza marié et puis atangi komba moi sinaye et ça livre vraiment malamu. OK Papa Peniel, to qui un peu to solana bino sur base d'infidélité. En tout cas, ils ont ça là vraiment pas si. Comment infidélité koti makasi et surtout na bami bali ya mabala pe na basa mabala. Au monde muta ça bali. Parce qu'un homme marié comme toi, Aza déjà à Bali, mais Azo triché kaka, Azo bima kaka na autant de femmes. Donc c'est dit à quoi? Mais quand on peut expliquer? Bon, on a Zokende un peu na deux volets par rapport à Motuna Nayo. Parce que tous les hommes vraiment, ils ont ça là partout.
mobali na abala déjà mais azobi malibanda to mwasi pe abala mais azobi malibanda. Alors voler liboso ezali d'abord par rapport ya nazo d'abord na ngamba mibali makambo bazo vivre na kati ya ndako libala aussi. On est sous problème à casse parce que nazomona batumi baza ko envier ko luka ko bala. Mais Kobalango, il faut se demander encore est-ce que ce côté nakati ndako wana tu vas supporter makambo ekozala. Moto azali banda zoye bate makambo ezana kati soki ezana nini. C'est ce qu'on dit toujours que ndako ezotanga okoye bate ezotanga côté ni soki ozali banda. C'est ce que les gens disent. Alors ngaponanga je ne condamne pas ba maman nazo condamner pété ba papa mais sauf que nazali na kati kati. Nazana kati kati c'est pour dire quoi? Mobali abali mwasi mais mwasi azokomi sa mobilité. Hein? On doit quand même se le dire par rapport il y a thème nabiso infidélité ton dango ndenge ni mati mobali mwasi azosepeli sa mobilité sur tout le plan, je dis bien sur tout le plan, surtout plus na makambo chambre ezaki mobali azo koma penzate et quoi koma que moi si mobali akoya kozwa décision atena lukape moi mutumoro libanda comme la Bible dit toujours mobali soki obali to moi si so bali ozana droit ya ko divorcer. Ozana droit ya ko divorcer. Là c'est la Bible. En fait, oko papa Peniel non lando vraiment malamu et puis na yoki oko lobake non peut-être mobile soka bimeza po azo moi si azo komisa mobilité. Donc c'est ça vraiment la raison pour toi que ozo sala ke ba papa ba bimali banda. Je dis eza parmi ba raison. C'est que tu acceptes. Pardon? Au Katinga, il fallait aussi que là. Merci beaucoup, papa. Maman Neneto, qui bongo pasta dans lobby. Parce que ça, quand même, au salon, mais a expliqué bien lobby que, et ça par rapport, en tout infidélité, par rapport, il y a bino ba maman, bozo commis sa mibalité, dans tout le plan. Parce que pasta, mais qui un peu cosplay, habité pour na yo. Et au cours le bani na place. Moi, Charlie, merci pour la parole. Premièrement, eloko eza komatsa komato ya ba divorce eza mingi ba papa. Obina moment bozan ki fiançailles papa a oselo ba makamo bekuto yo obandeko donc e olekela mayele no ozela pe ke so koti na ndako OK comment non mais ero kota sko na ndako ezala lisute. Ezala lisute robandeko kenema kolambela papa moi boye au moins papa koko ya 15h 16h musala esili mais papa ko tchoka kananda ko maman Charlie akomo elo 23h akomo elo 0h et chose grave papa ko ya na rouge à lèvres na chemise papa ko yela yo na faux de terre na chemise yo yebisanga et pas biso bangala tozanelo moto lobake mbombali la kobote masandu quoi de ko finga mabe ezalaka ezanango conseil mais mutema nde mutete et bomba makambo ebe. Merci bien mais papa Peniel a expliqué à lobby que non ça par rapport na bino ba maman ozo kokasuko sala vraiment bola mutena katanda quoi c'est qu'il a dit ozo kokasuko sala mamba bien dans tout le plan yongo zo sake bango ba papa ba bimali banda maman Charlie ataku nzambe likolo nzambe babi nzambe na biso alala na donc asepela na adoration et na moment yoza ko adorer nzambe bien nzambe pas sani a pambolo alors ce que papa a osalo bien te papa a tout le temps a ozo ki samte mano oza peine sengo sepesa papa na mbe tout hein vraiment. Wow, vraiment, Babazalara, Congo Cool TV, c'est pas ça. Maman Nenabi, après ce chose dans des adorations, quoi. Ce qui est adoration, on peut s'entendre adoration bien, dans ces pelaka. Déjà, le quoi, papa, tant que ça m'a malam, tes mamans, c'est pelaka, oh, ça, le m'a malam. Mais, yango, elo, on a Zoloba, awa, que, omoni, toluka d'abord et loko nini ozo sala ke papa bimalibanda parce que balobara bien makelele ko bimesi kamoko te soki ezane loko moko bandisi yangote bozala ki bien libanda OK ndenge maman nena uti koloba
bozalaki bien loko mobala bande ko salela ngai to yeko koma na ndako libala nazomona ngo sute mais ce qu'il faut koyeba tant tozalaki libanda na makambo komi ko sala nga na kati ya ndako est-ce que ezalaki ndengo bando sa libanda ezalaki bongo te basi mususu bazali mama na libanda bozane bien azo chérir yo makasi mais vous arrivez juste à la maison manzake bimi akomi moi c'est bitumba akomi moi c'est impoli akomi ko fingo mais libanda bando finga ote alors dans tout ça maman Charlie maman nanga na bisayo la politesse et fan di saka mobali na ndako des deux ko sale ko kipe mobali. Je peux donner l'exemple. Ozalaki na mobali libanda mobali ozana ye ozolambela ye bien mobala ye boye on bozana ba fiancé ozo kipo sokoli makolo na ye olongoli bile moi veste moi nini papa fondana noana mais to komi na ndako libala biloko wana ezate biza pa ma mobala uti musala ye ozopesa yango te des deux mobala ye bozo kipe ete ndenge moi si fois kipe mobali na ye mais mama tokende bipai tsoki amoni que moi quoi zo chérir ye libanda là je ne le dis pas comme un pasteur mais je dis comme un homme le kola mobali. Pasta, non, pasta vraiment. Tant que Moussa n'évite maman nene kolo banini, oki maram pasta lobby donc et loko zo sake ba papa ba bima parce que bino yango tozo zongela ngo kakapo yango ne vraiment pasta simba ngo vraiment ya mutuya. Donc tant bozaki libanda bozaki bien. Obande pe ko chérir mais tant au côté au fongoli manzaka oui. Biso pe to mona ngo ba mbasi belé eza loko ande so ba balier a comme une assurance. A comme mona que non oui. Yenda zabwe a gagné n'ébite maman soko ko contredire ma Charlie obingai noza contre pasteur parce que pasteur à tout moment za ko accuser ka baso est-ce que biki eza pena mibalo ba impoli eza mibala ba impoli penzako asalo likambu mo boye ato meli noza mutu mais et comme soka na suka nkara yo posalango et eza pena baso baza ba impoli na kokote la ka ba mamate parce que Bible bisi biso c'est lui qui trouve une bonne femme ezateka ke moi sinyo sotaza moi sa malamu ausani yenda osale sengo mbali nae et batu biso surtout na kaya ba mariage eza côté basi eza côté mbali to ponate to sala pe onzamba olingati yango na pe to ke ko se retrouver na ba kana mais na kaya papa penye ndenga ebis alobi ke moi si mususu bozaki ki fiançailles obande abande ko sala boya osala boya so na kozonga nde na bandaki na yo mama eza pe na kaba papa zaki aroyim na ibis no to ebisa ma Charlie ngai na pe exemple ngamba na banda ozongela à 16h30 mais quand on kokisi une année en mariage dans mobala a botenga comme non je suis un peu fatiguée là hein, je suis beau surtout mi balo français mais problème mobala romozongela sous 2 heures le quoi à mettre en ndako sana ofungola ka porte mais na moment ça ba makambo wana na moment ya osala ambiance kuna yo lolala o se déranger moi na batu asali nini mobali nanga mbokeza bien te bona boy ye kuna osepela ero ya opese ka 10 toza batu te ma Charlie toza batu ça rapport na soumission babi femme soyez soumise mais na nyonso tout est ah vraiment na nyonso tout est maman obi ba papa baba chef na kwena ba biso pe ba chef na kwena biso mais maman nene tozo parler un peu sur infidélité to infidélité ezaka po na ba papa te to me kompe kozonga mke eza pe po na bino basa mabala tozo mona basa mabala mususu lelo bazo tricher mibali na bango je sais pas ce kokolo ba nini parce que ezaka te ke ba papa nde baza ba infidèle na bino to mona basa mabala mona bimi pendant que wenza longo l'alliance ate na poche et puis que ça na ye après que sou wenze pour ani bon yango na bisa que ma Charlie moi sinyo sotaza moi cité ya liboso moi si foi banonzambe pour moi so ye binzamba osama kambwana te moi so penzo ye binzambe o abanga kanzamba ko osama kambwana te et de deux eza na ba makambo susu otokuta na banda kwa mabala et pusaka que na baso pe ba ye babanga na banzambe ta sala ngo comment na pe ce exemple pour tozana etandam qui est eza erbos moi si alia katondaka na 2 boules 3 boules et tozaki na libanda papa bande ko lambela 2 boules 3 boules na olia mais comme que to komi na ndako
papa koni mosala mbeloka boule mokatiki liaka boye po ekoke otondi mais entre temps que yo tonda na 3 boules et ça c'est konine nga na komona pa ba voisin balambi fona ke na luka ta mwa debula na tondisa libumu na ngai Nene, non. Ok, otondisa libumu ndeni ni tondis que non faut mettre na ka bongo parce que quand tu es une bonne femme faut toujours mettre ça dans kaka malgré to bande ko lia 3 et papa peine le zo ka maman ndaza ko expliquer malgré bande ko lia 3 mais tant que papa zo pesa ozo tonda soute mais faut on me camper ko supplier toujours papa on me camper toujours ko yebisa papa ko zo temps vendre sa papa ko yebisa papa voilà ceci voilà c'est là parce que ba lobi tant yo zo bima déjà libando zo détour ndaku na yo ma Charlie Kofi papa Kofi ayemba elo mobe yo mom to mesen sanga peni nao yo moko déjà mais ça sanga 3 boules c'est vrai on comme ananda coller sanga boule mon poignet supporter parce que au balade déjà non supporter bien sûr non supporter pour un jour moi 2 jours 3 jours et bon c'est na konti o lo banane vraiment babi mais ti ma babi bilingue à la kana Congo Cool TV babi Congo Cool TV ne makambu Congo Cool TV ya papa Ricardo babi ya papa papi de tiene moi na Londres à 4h babi bon ba kenda na 12h mais ya kenda da 4h tant moi ba sutuka ya za déjà motema mimi matondo moi ça pembe moi ça ta Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Kena papa biso sur infidélité, je crois bien na papa na biso peigné na maman biso nene baza vraiment qu'on s'exprimer très bien et puis baza qu'on s'expliquer en comment parce que elle kelanga kara côté papa peigné la zo autorisé que non so maman simbité et fabima maman nene pas biso qui papa pe azo lia 3 boules comme abanda lia 3 en libanda a comme lia de nandaku a fa luka pa ba voisin papa peigné pourquoi tout ça? Nayoki vraiment maman nene malobi très bien, mais sauf que oui, lorsque nous parlons de l'infidélité, il faut tout beau sanater. Amour peut aller na kat. Avant tout comme l'infidélité, amour est na kat. Aoucho lo babia lobi, c'est lui qui trouve une femme. Bible lobi une femme. Bible lobi une bonne femme té. Bible lobi c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Vous comprenez? Ce sont les gens c'est lui qui trouve une bonne femme. Mais Bible les bon côté. Alors, maman,
Et lorsque nous parlons liboso papa bande kopesa boule moko pardon 2 boules boye koko mananda ku papa komika kosuka na moko na moko. Mais si réellement olinga ki papa wana soko lingiye si ya l'amour, est-ce que comme ma papa wana na basalisa papa wana te? Est-ce que ko lukate ba traiter papa wana, est-ce qu'il faut ko libanda? Ya lobby papa wana, si je comprends bien maman nene papa na zo pesa sous bongo te pas comme olia libanda, c'est ça. Maman Charlie, ceux na rozonga muke côté papa tenir la lobby. Obi ata lelo ce que moi sinon mbali ba obota te. Obi ke batumi ba kizaka moi si. Et moi si azala un peu souple que kokuta na ba médecin. Ya ko solana médecin tala mais keneka ko ebi sa papa que non médecin za besoin non papa okete. Papa koyeba te ke yene msu papa mutazana defo mais papa za ko akizeka ke yo botaka te ki site msu solonga bazem ndenge mo ba papa bandima te ke bazana infection. Excusez ngai ba papa bandima te ke ane hémorroïde. Ba papa bandima te sikoyo koko mabongo. Baba kisi ba papa ba melaka hémorroïde na nzela omona ngote. Maman Charlie, eza ya libanda. Au moins c'est papa zana di kangwa libanda. Akolele bankoro, akolele. Mais na katanda ku papa lia kangote. Papa lia kangote ba kisi nyoso ta ba pharmacie wana etondaka pona basa libanda. Na moi sandako, surtout ba papa fait ça en français. Laisse-moi, j'ai beaucoup travaillé, laisse-moi d'abord, laisse-moi boy. Wana ba papa reze zakai pa ba maman ndako. Mais que pour moi ça libanda papa va peut-être il faut sentir. Merci maman nene papa oui qui de maman nene lobby je crois bien peso penda réponse na oyo baté. Bon ngala yo ki maman nene mais sauf que ayeba que même au mobile père à la coupable na maramunios. Eza na baka to ezo dépendre na mobile ndega balobara batunyoso bakokana te. Et ça, na mobile opandi maraba défaut na ye ba erreur na ye. Alors, ngapo na ngai naza ndenge mayone na lobaki teke nazo côté la kaka naza côté moko te naza bisika nyonso. Ba mama soki bazo bimara libanda ezali par rapport ya eloko oyo eboti côté ba papa. Papa azo chéri ndenga olobaki liboso to ndenge toloba liboso papa zo pese sous bolingo ndenge zalaki te mais ngai siko place nga nazali wapi po papa banda ko pesa bolingo te wana nini esali ke papa pesa bolingo te peut-être place photo yeba yango wana elo photo yeba yango wana. Merci beaucoup, c'est une vraiment bonne question et puis maman nene ce que ko répondre et là on est sali papa pesa bolingo wana te papa penyel patuni. Maman Charlie, excusez. Et là, on sait que papa a fait sa bolingote. Non, tu es biso maman Charlie. Nga penza na obeta baba maloba na nga so endenite na biso boy. Eza na papa nga ina opesa exemple mobile nanga zaki so ertop ina nekaka ya mariage ezaki bolingo. Eza bisu bébé ça va. Mais aka mobile tokokisi ina nena ndambwana. Ata mobile soka epopese bis. Abo makamba soni bo moteke batu bana ndabo. Apo makamba soni bo. Et que msusu bengi bo sa fête bebo bandatana ete to bandatana bobe na bete papa ko la msoka. Lamka. Keneza ki boba na baje yo penja Jean-Luc makambo yo sala kaizala kate eza resu bongo te papa ola musokaka soko yo yebisa ngai mama na ngai na kosani ngape yo na sena sala effort na to boyeza la histoire que moi sala bibilo que de kamungwa mobala monoka bien moi te zala kate moté m'appelle lembarate mama que forcer ça ni tolé sa nature te na bolingo ba forcer ba no nature te. Yes, à force à bolingo yangwana kufa. Merci beaucoup vraiment. Na mon niveau moi papa Peigné na ebité moi conseil mke mot de la fin parce que to comme ko kende déjà na suka émission na biso pa bi TV ngonga vraiment na ebité mot de la fin mais quand on peut couper ça conseil na ba maman na ba papa pa ba bi en fidélité vandika te na ba maman ou soit na ba papa non eza tous les deux côtés au monde a femme mariée bala mazo bimana mbali banda au monde a mobala bala zo mambal na ebité mot de la fin na yo. Bon, ce que l'on a, moi exemple, moi je connais une sœur
ouais yaka ko ebisangai que papa mobile na ngai eloko maman nena uti oloba awa aussi c'est très important donc bazena mobile na ye na ndaku mais mobile azaleka soka aza bazo sala fête na maman asuki kaka na ndenge maman nena apesi exa lobby na boule moko so asuki na boule moko abandi ko ebisa papa mais to continuer fête papa atenga na lembi na ngai alors dans tout ça et yaka ko sala que maman pe abima libanda parce que après ça peut papa conseil papa yokate papa izalaka ka bongo alukaka pété ka traité nzoto na ye azosuka ka na boule moko alors ça là que maman a beta pe libanda eza moko ya ba biloko o ezo sala ke infidélité pe e kota alors côté ya ngambo ba papa wana lobi kota ba maman na ngambo pe ba papa ezo senga que ba maman na biso to chérir pe ba papa hein to chérir ba papa et puis ba système hier nyonso ya kokangaka makolo ya nyonso te oza soldate oza soldate bolingo na ndako libale sengaka chérir ngai pour na tikala pe ka yo natikala ya yo na pasteur parle un peu tant que musala nzambe parce que non parle un peu tant que musala nzambe pour ba sala nzambe ba supporta nyonso to comme na suka pasteur me un peu koloba bébé moi j'allais un peu bref tu vois parle un peu tant que musala nzambe pour ba biba sala nzambe ba supporta ka maman nene na ebité tant que musala nzambe malgré maman azo tenga malgré maman azo komisa o tebisiko zo linga mais c'est à toi aussi okoko la kisa. Ok, c'est bon. Ceux qui n'ont pas de biwana, na rosenga boy. Maman, au pesara papa conseil ce que monique makambozo simbate parce que na kati libala eloko eleki dialogue ezalité. Maman solo na papa yo pe solo na maman na kanisi ke bokozwa penza solution mais surtout plus eloko eza très important ko kende libanda eza ko kotsa malheur na kati ndako. Et tant que banana nzambe take mbatu soki okei ozwi mwasi moko libanda yeba ke malheur ekota na kati ya ndako na yo soki yo pe mama okei po ozwi mobali moko libanda ozokotisa malheur parce que ba maladie ezalaka ba makambo puis freinage pe ezalaka ok libanda freinage penza pe koti na ndako libanda. Merci beaucoup pasteur maman nene to utuko ka vraiment pasteur vraiment dans le bimamo de la fin et moi conseil à pesi na habité yo poko ko pesa conseil nini sur les taux de l'infidélité et là nini ko koloba ko sala que vraiment est dominer vraiment to wana ekita. Bon et le quoi liboso est très important ça premièrement bala mwaso yo lingaka bala pe mbalo yo lingaka po eza batu mususu eza afi mususu bagune zambana za mwindu azala momlai metema bande koyate ayo zomba moba mukuse mukie et un jour otambola kutana mbal moba mwindu momlai alinga aoza l'obligé à olinga mais maman bino bato na bobalite luka nzambe akutenso na muto ke oyo lingaka baguna yo aza baguna poso kutena guna yo eza pasi posa eloko ngo et eloko ami baleza secret ya libala eza prière c'est ça de ceux qui boza basé na prière bo banga penzambe makambo ane eza te ma Charles et boza la couple moboé na nzamba obeta bino maboko. Merci beaucoup, vraiment. Merci na propos na bino. On a sepeli vraiment ndenge bo accorda qui a chance Rosana bino vraiment na plateau. On a pesi bino vraiment merci. On passe à moi deux personnes, moi trois personnes au yebi. Moi ba salutation et ça là bien. Oui, na pesi Ruth mbote na États-Unis et puis na kopé ça moté malanga maman Ruth Maïka. Mbote na bana nyoso. Merci beaucoup. Ok maman Néné, moi deux personnes, moi trois personnes. Bon, nga opesa mbote na ngebele et pas grande sœur nanga.
Gisèle Ituna na États-Unis et famille yanga mobimba ezaba obana poto na États-Unis na kin vraiment na ngabino mingi na yo Charlie. Merci beaucoup, merci Bandeko Balandi. To komi vraiment na suka émission na biso, émission na biso bo sepela nango elekamaka na Congo Cool TV. Babi Congo Cool TV nde bilengi, Congo Cool TV nde makambu soko boyo sali mokili na yo. Babi Congo Cool TV ya boss, mon boss babi papi de tiene babi yende papa yenda sololaka. Moi na Londres 4 bambote belé, motema ya mama mimi matondo moi sa taille moi so allez moi so vraiment aleki tabana gu aleki ngulu na gu quoi. Moi so penda na taille ya basi soko moni moi si okumisi nzambe bambote belé bisiko zali mbote nanga na ba o nyonso balinganga na ba o balinganga te na pesi bino bambote mbote nanga na ba o nyonso tu o batindela kanga ba remarque ko balobi que mutu vraiment koka na vie azate. Merci na bino batu opesa nga ba remarque, merci na bino vraiment oh boye bisaka nga non faut ça la boye ba fan nyonso tu ya Charlie Chipamba babi Charlie Chipamba nde na kati ya Congo Cool TV autrement dit la Marcelo 3 match soko boyo sali mokili la yo donc nazana pona se pesa bino nazana pena pona ko lukela bino ba invité o bolingaka poto mekarampe ko betaka masolo po babi awa nde mamba malamu elekaka nde masolo kitoko vraiment babi a vraiment place nazana zaki en pleine répétition na pesi bena mbote na la président Richard babi Richard Kalema bambote belé vraiment bisika zali mon président ya groupe La Trompette na pesi groupe La Trompette pour bambote sans oublier babi espa pongo ma copie privée Django Muzobo ala mola no kala taka lona yo mola bango da bambote belé mbote na nga na ba concert na nga nyonso tu ya Congo Cool TV mbote na nga babi na cameraman no vraiment sala biso to zala babi metiti mande makambu Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668 www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Congo Cool TV, vous informer c'est notre devoir. Congo Cool